bienvenue chez vous. Vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. En tout cas, partout où vous êtes, je vous souhaite bien de bonnes choses à vous et soyez le bienvenu dans ce nouveau numéro de cette émission. L'émission Tonganzoto, toujours avec moi Betty Masengu et maman Israël la joie, maman Yabana Mibali na Basina Mango. En tout cas, je suis très heureuse de vous présenter cette émission et merci beaucoup pour l'attention particulière. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet sur la maladie de Biabia. Maladie oyo ubokono oyo ya Biabia et ça bokono nini oyo ça kotumisa bandeko na biso mibali. Alors maman Israël la joie a mieux placé ya koyebisa na bino bandeko zolanda biso na émission maladie oyo ya Biabia et bandaka lolenge nini conséquences na yango et puis comment yo oza déjà na maladie wana ya Biabia okoki koya rapidement awa na Bondalo Bisengo na avenue Poma numéro 11 juste arrêt Chibangu. Référence à mon les akaka wenze ya baluba ou soit bengi maman Israël la joie le numéro est affiché plus 243 89 94 42 825 comme ça au koya ko ba vivifiant oyo okolanda traitement kaka uniquement na ba vivifiant au koyo ka déjà malam. Voilà maman Israël la joie dans une émission. Bonjour maman. Bonjour Betty Masengu. Bonjour Nangolo Nzambe. Voilà les lots tozolobela bien bazolanda biso de partout awa na Kinshasa ainsi que libanda ya mboka mekano koyebisa biso Biabia wana ezalaka nini. Merci beaucoup balandi nyonso bisika bozwa maladi ya Biabia oyo bino bozoyoka maladi moko Biabia eza Biabia moko ya mabepe eza maladi moko mabe Biabia eza maladi oyo etakaka bana mibali mpona kokondisa banzoto na bango ya bomobali. Soko ozomona nzoto ya mwana mobali eza mokie eza maladi eza teke Nzambe moto akelaki ebongo Nzambe akelaki motu ndenge wana te. Mwana mobali Nzambe ayebi forme na ye Nzambe ayebi taille na ye Nzambe akeli motu nyonso na lolenge na ye na lolenge moko ya malamu. Alors batu mingi soki aza nango ya moke mokuse akobala te okoyoka o Nzambe akelanga ka bongo o ngai Nzambe akelanga ka bongo te. Eza maladi babengaka yango Biabia. Batu mingi banyokwami nango batu mususu babotamaka nango ya kobotama ba mususu bayaka kozwa ngo na kimukolo chombo ezaki munene mulai okomona chombo ebandi kokonda yango moko ko muke mukuse me azaki nango ya munene mulai. Donc soko monika ke chombo na yo ekondi to chombo ezali kokola te yebaka ezali maladi ya nini ya Biabia. Eza maladi oyo bato ebele bameleli yango banzete bastimula babiloko ebele ya baproduit chimique basala boye mabe basaleli biloko komela biloko kobaka kotongola na bapomade. Donc esimba te. Et alors aujourd'hui nde tosoloba boye solution ya maladi ya Biabia emonani parce que ebele baka soki chombo ne ezokonda komoloba oyo hémorroïde. Ok Biabia ezaka nde maladi ezaki hémorroïde te. Hémorroïde eza na droit kokondisa mutu chombo te. Voilà, en tout cas bokono ya Biabia ezotumisa bandeko mibali ebele ezaka mikolo te na bana mike na bana ba bébé. OK. Oui, na bana ndengini. Bon maladi wana etushaka ba veine ya chombo etushaka nde misisa ekenda kotushe nde misisa. Donc misisa nde ezobela. Bon etushaka misisa euti na ba problème ya ndenge na ndenge ba émotion ba déception ba nini ba maladie mususu pe ya nzoto ba kisi mususu mutu amelaki parce que azaki na pali azaki na typhoïde malaria mele ba kisi ya mundele bele ba mususu pe parce que azaki diabétique to abelaka tension maladie ya Biabia ekoki koya facilement. Mais na mwana azana libumwa mama na ye maladie ya Biabia ezo ko zoye na libumu par rapport ya attitude ya mama na ye to comportement ya mama na ye. Parce que mwana na kati ya libumu azwaka kaka attitude oyo mama na ye aza nango. Soki mwana aza na mawa soki mama aza na mawa na motema mwana pe azoka aza na mawa. Eloko nyonso mama aliaka yango ni mwana aliaka eloko nyonso mama melaka yango ni mwana melaka. Kasi ba mama mususu baza na négligence ya zemi omona meli ba gene ameli ba zododo azana zemi ameli biloko mabe. Mama azana zemi mobali abetaka ye batu bapesaka ye kanda
mwana na kati ya libumu akobotama na maladi ya biabia mususu abotamaki na biabia te akomi na biabia par rapport à ba problème azomona na kati ya ndako papa na mama divorce papa na mama koswana le nyonso bitumba mwana kofinga mwana konyokola mwana mobali azokomona ba problème ndenge na ndenge eza na charge na ete mwasi na ye akei kobima na mobali mususu mwasi aboyi déception mwana mobali akei kokuta mwasi nena mobali mususu akangi bango na mbetu déception ba problème émotionnel wana nyonso tu wana epesaka biabia to na maladi moko mutu abelaki po mwana mobali napesa toujours conseil atobelaki nini soki maladi wana esili yaka mbangu kovivifie chombo na yo kati na libanda yango po omeli bakisi ebele parce que mwana mobali soki abeli chombo pe ebelaka ezwaka attitude nyonso oyo mobali aza nango soki obeli malaria yebaki chombo pe ezobela malaria po malaria eza etambola eza makila te bangungi ezoswa makila etambola na nzoto makila no ya malaria okomona oza na malaria chombo pe eza na malaria oza na typhoïde chombo pe eza na typhoïde obeli infection chombo ebeli infection do maladi no problème nyonso komelaka nzoto ya mwana mobali ekendaka kokota tina chombo alors solution ezalaka te yango na bato bamelaka banzete na bastimulant ndenge wana yango pe bato bamelaka baproduit chimique ndenge wana mais lelo solution ici et monani. En tout cas, merci beaucoup Lelo Solution ici et Monani. Alors pour l'Axabino Solution et Monani Wapi. Donc et pas maman Israël la joie maman ya bana libali. Alors maman on le bien très bien. Maladie o ya bia bande ko ebele o etumisaka bango surtout bande ko libali tozo lobela ba chombo na bango komona ndeko mobali ake azwi nzete o tuta nzete boy atuti o salela nzete boy ameli o kende sala somba stimula po chombo ezo makase tellement ake asaleli maman Israël ozaka vraiment contre yango po yango ndeza na ba conséquences ya bia wana ebele la banzoto ya ba papa. Alors solution yango eza nini oyo oyebisi na bandeko bazolanda biso? Bon, nazwaki solution na capacité, sagesse na intelligence onzamba pesanga. Nasali vivifiant ya pomade na vivifiant ya komela. Pomade ezali pomade vimbisa na kolisa. Donc vimbisa kolisa pote chombo ekola pote chombo evimba. Alors non te batu batika nani kobela benga parce que nous sommes en direct maman oyamba zate to soki monsieur style bo benga comme ça maman oyamba bino sikoyo bien aimé dans le Seigneur ba peuple congolais na ba peuple ya mobimba oyo vraiment biloko bino bande komona ke mwana mobali akomi mukolo chombo muke mukuse ebele mingi pe baza nango eza muke musapilanga oyo asuka oyo eza munene okomona mwaya bala mwasi eza te nzoka nde basi mwaye batula eza te mibali esengeli bozana bachombo na bino elongo bani bobala basi na bino bobala basi nyonso. C'est très important. Solution oyo ngai nazwi nasi nasali ba vivifiant bilia oyo chombo eliaka nasali yango nasali kolisa na vimbisa nasali yango apa kolisa na vimbisa nasali pe ba vivifiant ba bokolo mosusu ya chombo. Ok, voilà. En tout cas, merci beaucoup maman Israël la joie. Pende tout le monde a bakousu sur le tambola na ba. O pomadi ya kokolisa chombo pomadi ya kate ekopesa biabia. Chombo basonyaka yango kati na libanda. Yo bandi ko bende chombo ebi kombie ba bendi ba chombo na ba sorte ya ba pomade ndengwa na ba forme na yango. Ba chombo na bango ekomi mike mikusi epi ezoko fonctionner sous te ekomi kobeta ba panne sèche. Ekomi na ba érection faible. Ba érection rare. Bien aimé na mesana ko yebisa bino ke ngai mama na bino na boya ka mutu te naza na disposition ya Nzambe pona ko bolisa bino bazoto na bino. Malambo ya ka koluka ngai naza na bandai. Avenue Boma numéro 11. Avenue Boma numéro 11 ezaka na weze ya Baluba. Weze ya Baluba a Rechibango. Tango zwe pana ngai ko kitaka na Rechibango. Tango kitina Rechibango okoti na weze ya Baluba okoya na Avenue Boma numéro 11. Tango yo koya pana ngai te mukolo ezali basi bako comprendre que yo yaka traitement te
parce que mutu nyonso oyo abongisaka nzoto na ye mwasi asepelaka na ye mpo mobali esengeli ayeba ke mwasi na nga aza na posa ya nzoto na nga mpo soki lelo mwasi akei kotombe na maboko ya mutu ayebi kobongisa chombo te mokolo chombo ekobeba mwasi akomi veve vivante na mbeto ya libala na chambre yango wana tosengaka na mibali esengeli mwasi nyonso ayebake yo oza mutu oyo oyebi okipaka chombo mpo mutu akipaka chombo il faut koya okoya na avenue Boma numéro 11 avenue Boma numéro 11 wenze ya baluba na bandali. Voilà. Alors maman conseil nini opesa pe na bana basi parce que ozaka mama ya bana mibali na basi na bango bana basi oyo lokola yebi ke papa chombo na e ekoma nango na biabia chombo ezalaka susu makasi te endurance ezalaka lisusu te force ezalaka lisusu te ye azondima na boma libala olie aya na papa moko abomaka libala na yebi baza ebele oyo baboma libala parce que chombo ya mobali ezosala liso te wana eza solution te bozanga nayebisa bino lisolo ya mwasi moko aboyaka mobali alobi te mobali akomi epave mikolo nyonso kofinga kaka mobali oza epave yo oza mutu kekufa mosusu mpo azali kofinga mosusu aza oloba ya mobali na ye boni boyeko biso nyonso basi yo oza mobali lakisaki mobali na yo te etelema totala te sa makambo tomona te azoba na mobali nebo bosuko moko aboyaka mobali akei na betela bino lisolo makasi parce que eza lisolo ya likambo esalama alors mwasi mosusu akutani na mobali akutani na mwasi mosusu mobali ayebisi mwasi verité ke mwasi nanga akei po chombo nange ezobela mwasi wana lobi na yebi mama moko akozongisa chombo na yo bazonga libala bakomi libala ti baye te nga na sonye chombo etelemaka te esali nini etelemi ntango chombo etelemi mwasi azwaka zemi te azwi zemi mwasi akala tala bwa lobi zemi oyo eyaki pamba te seke basali mwasi wana aye akomi kolobaka ye nde nkolo mobali mwasi oyo ayaki korekipere epave abongisi yango ti ata mutuka babongisaka yango nde mwasi alobi mama ye nalokoti ya kolokota nakuti ye aza na mutu te nazwaki ye obwakaki ye ngai na lokoti na nga soki obwaki eloko na yo mutu akolokota okolandela ye ndeni yo olobi aza epave ngai nabongisi ye ngai nde mutu naswanye ye yo yebi no koswanye mobali te nga naswanye mobali akomi ya ngai ekomaki problème koboya mobali mpona maladi ya chombo eza buzoba makasi parce que chombo ezali mpe moko ya parti ya nzoto ebelaka mpe ezwaka mpe bashoke ezwaka mpe baproblème babongisaka yango yo soki makolo ebeli oswanye maboko ebeli oswanye mutu ebeli oswanye chombo soki ebeli okomi kotika seke chombo eza parti ya nzoto te chombo eza mpe moko oyo ekutakanaka nango na baproblème soki ekutana na problème faut qu'on réparer yango. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup maman Israël Ajoie. Alors prenez rapidement le numéro de maman Israël Ajoie plus 243 89 94 42 825. Et ça peut afficher na la télévision na Binoana. Donc avenue Boma numéro 11 on a Bandal Bisengo, référence à Rechibangu wenze ya baluba. Donc ce qu'on komi wana mutu nyonso ayebi avenue Boma. So bikabola sanga avenue Boma bala moko ba relation avenue Boma numéro 11 et pas ya maman Israël la joie maman ya bana mibali na basi na bango. Alors ndeko oyo bia ils ont tout dit ça yo. Maman Israël a le bien très bien. Tika na yo oh nzete oh encore oh kisimoko boebi miso kinde te yaka rapidement ozwa ba vivifiant pona ko traiter chombo na yo okomona ke bia wana ekosila chombo kozala en bonne santé mama koboma libala te pona o chombo ebelaki yaka kana papa a papa alandela traitement okomona ke papa kozonga vraiment malamu. Alors maman Israël la joie poto kende pembeni
pour boucler l'émission. Tout quand on a des campetali mafuta. Pour maman Israël a joué et belé même awa na Kinshasa ba yaka kosomba mafuta awa na avenue Boma numéro 11. Mais batu ya poto mingi mona azana ndeko ne mo azana poto bango bakena na ba te so ba sala ka mafuta ni ba o ba yebi ba o ba salaka awa na Kinshasa bakenda poto basaka toujours ba commande. Et belé na poto tango baluli ba loposo na bango pe ba koma ko commander. Mais mingi ba yebite. Na Kinshasa wape ezana batu ebele ba yebite ke ngai na tekaka mafuta ba vivifiant. Yango nozomona batu bazotelenga naka bazobeba ka ndenge batu bazobeba modèle. Voilà, mafuta ba vivifiant wana maman Israël a joie na yebite epona loposo to loposo ya pembe to ya mwindu to mutu na mutu azana ndenge oyo osalele mafuta na ye selon pona ye ya nzoto. Bon, loposo ya mutu na mutu ezana âge nango. Loposo ya mutu na mutu ezana âge nango. Mutu nyonso loposo kopakola mafuta ezali ko soigner loposo. Mais batu mingi baza kopakola ba mafuta oyo ezali ko bebisa bango loposo. Batu ebele baza ko beba bayebite ke kopakola mafuta pesa kisi pona ko soigner loposo. Baza ko somba bisomba somba mafuta ezata na âge loposo na ote. Parce que loposo ya mutu pe kolaka bato bapakola mafuta pona nga ezana batu basali ba 27 ans bapakolaka mafuta nanga. Akomi na âge moko boye na changer ye pe déjà na changer là déjà formule par rapport à l'opposo na na âge ya komi na moya luna ezate moya beba pe ezate ngana yebisaka batu botika kopakola ba mafuta yo mutu ozwi occasion ya kolanda émission oyo tika kopakola ba mafuta benga ngai to yaka na tala loposo no kota na traitement loposo za kitoko makasi koza na kitoko lokola angelu onunate ato so nunaki ozonga lisusu chaîne c'est très important. Voilà, alors pour la bande ko ba tampon bande ko banduta je sais pas comment ils ont car les raso utiliser ba vivifiant wana o ya mafuta to ezala ba kisi nango apa bon lokwa ba loposo neti kisi ezaka na poudre nango mais mafuta pe emena saka banduta wana. Mais nazana poudre moko poudre nduta ezalaka nango awa oyo ezalaka soko sokoli opakolaki mafuta ozwi poudre opakoli bisika ya banduta wana ezali po mafuta wana nani poudre na ngai ya nduta eswanyaka pe na babuibui bamikusa ya nzoto makambo ebele ezali mpona batampon toza na forme nyonso ya tampon sorte nyonso ya tampon nasala nde kisi nasala kisi mpona kobenda bamai ya salite na ya loposo oyo mafuta ekotisaki yo parce que babiloko wana ntango ebimaka na loposo ezalaka eliaki loposo no eliami loposo eziki ntango loposo eliami eziki ekomi na kusha ata moko ya loposo eza lisusu te yango wana bomonaka batashi wana batampo wana minene na bacancer sikoyo ntango yo oyepa na nganga soki namoni yango nakopesa loposo no vi na bavivifiant ozopakola yango loposo ekobota loposo kobota pe ezosokwama mbala moko nakoyebisa o teke yinda nanu oyinda nanu apres sikoyo okokoma pembe nde bakosaka makambo eza ebele na mokili oyo nazobisa bino botikala bino kopakola bamafuta mpo mafuta kitoko na mokili oyo ezali te po bando opakolaka bavivifia makambo nyonso esila ekatala na mokuse. En tout cas, merci beaucoup. Alors, tozokende déjà na suka émission mpona bandeko nyonso bolingi kokomande bamafuta na bino bao déjà bokomandaka bocontinue toujours kokomande eza anakin ezala bato boza libanda mboka oza na Europe na Amérique na Asie donc na Afrique mobimba na village même na village ekokoma mais baono bokomanda mafuta te tokoconseille bino bosalela bavivifia maman Israël a joie donc atoza na tampon ata onduta soko ozosalela yango omona ke posone kozala bien et puis kiso maman Israël a joué sala mpona bandeko ya tampon boutilize yango omona ke ekoboso couche ya sika et puis tampon wana ekosila loposone ekokoma kitoko makasi numéro ya téléphone maman Israël a joie et puis adresse oyo na bandeko nyonso wana baza na basa wana bakoki koya kozwa batraitement ya bavivifiant. Merci beaucoup. Adresse etikalaka telefone ekoki kobunga pe ekangamaka bakota pe na telefone na wese te
téléphone basukolaka nango zoto to zosukola ma téléphone esone okati nano oyo te téléphone eza téléphone mais adresse etikalaka et surtout adresse oyo aveni boma nazopesa bino eza adresse alibea na libela seko na seko parce que eza lopango nasombela bino bana mibali na basi na bino donc aveni boma numéro 11 aveni boma numéro 11 ezalaka na weze ya baluba weza baluba ezalaka wapi na bandali weza baluba ezalaka na bandali donc soko ozoya na bandali okokita na Chibangu tango okiti na Chibangu okoti na weze ya baluba okoya na aveni boma numéro 11 ezali aveni obozi bazosala makadam nini ya nzela oyo ezobanda kote ya weze ya baluba ekeiti na ipene nzela ya mokuse mpona kokende na ipene ozoyoka basala makadam yango deux bandes aller, deux bandes retour. Donc vous allez la route moko munene. Aveni boma yango nde aveni bazosa makadam. Alors tango sana wenza baluba. Otuni na ba. Nazo luka aveni bazosa makadam. Eza aveni boma numéro 11. Kokokuta ngai mama Israël a choix. Nazawa na pona koyamba mutu nyonso oyaki pona chombo ekola ekuba elenda ebeta baku ebele to pona loposo ebonga ekoma kitoko na misu na bato benganga 089 94 42 825 089 94 42 825 yeba ke mutu akoki pe kovungisa telefone pe ekoki kozala ezosone bwe mutu azopriye na ye bomoya yamba esate yango nasengaka na bino kanga nde adresse makasi simba yango aveni boma numéro 11 aveni boma numéro 11 aveni boma numéro 11 aveni boma numéro 11 na bandal bisengo are Chibangu okiti na weze ya baluba okiti na weze ya baluba aveni boma numéro 11 aveni boma numéro 11 aveni boma numéro 11 kobosa na adresse. En tout cas, merci beaucoup kobosa na adresse kanga yango penza na kata mutu na cerveau na yo fanda donc libela donc adresse oyo ekotikala kaka aveni boma numéro 11 libela ni maman Israël la joie lobby parce que ça le pango asombela bino bana mibali accompagné na basi na bino na bana na bakoko de génération en génération awa kaka de bisika bomlo yo zo traitement na bino ya bachombo. Alors merci beaucoup pour la bande de en tout cas Bolandi émission de partout. Je vous dis vraiment merci infiniment. Alors numéro à téléphone c'est vraiment un numéro simple et pour faire on a beaucoup na biso pour oyebi adresse oye rapidement ozape na musika obengi ka maman na téléphone maman na besoin bakisi maman ko examiner yo na téléphone après émission ndenge ni ko sala pour que ozwa ba vivifiant wana. Alors le numéro c'est affiché là-bas, mais dans le bon pour la meilleure audition. Donc on a répété numéro les années plus 243 89 94 42 825. Alors Bobo Sanayangote, merci beaucoup à tout le monde et d'ici là portez-vous bien. On se retrouve déjà à la semaine prochaine. Merci à l'ingénieur Dave Moubama, Libanga TV, Canal Future News. Merci beaucoup à mon frère Clédor, Zengo TV. Merci beaucoup à Trésor Moutombo, Congo Nabiso TV. Merci beaucoup à mon frère Patrick Nzenga, HT TV. On a ce qu'on va sur la télévision à Wanakin. Donc merci beaucoup à vous tous. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.